Chers abonnés, je vous dis bonjour. Nous avons un papa de la bino, c'est que nous sommes c'est qu'il y a un petit peu dans la botte de la bino. Moi, on a plus de 143 petits binombo, je vous bénisse encore. Naïe, le loup, on a passé dans mon thème, ma casse. Passe, moi, je me suis dit par rapport à Likambo, les autres Kalelo, dans la société congolaise. Ni les autres comme la jeune fille, la jeune garçon, surtout la jeune fille, née comme pénal et comme fléau. Et tout fois, on a bandé sur le maï. Tout fois, on a bandé sur le maï. On a pris une botte, on a baou ya tombo. On a pris pasteur Gédéon Gogo, on a pris une botte, merci pour le soutien. On a pris l'église mère à Agnos en botte, puisque Agnos est d'avant. On a pris l'église mère à Agnos est d'avant. On a beaucoup abondé na Luanda, boza malama pour kalater dans la kati ya Luanda. Na pesi maman ani église na maman ani na Luanda, mon prophétesse Anita na Luanda ko na pesi mbote. Ba pasteur nyoso a Luanda na pesi bino mbote po bango ba soutenir ngai te makasi. Ba pasteur nyoso a Luanda na pesi bino mbote délé bo s'abonner église bo s'abonner à Luanda. On a nazo ya kuna nazo ya ça une série d'émissions avec le pasteur à Luanda. Pesi mbote merci d'envoi. Selon la bilamba bogola bilamba une de Londres na pesi mbote belé déjà bilamba professeur de la salle et on a été donc ça pour t'inviter pour kokati ngono ko ngote na yo pesa mbote na Daniel Seki ah na kina lo ba mena lo belé te Daniel Seki ya yo na pesi mbote lisusu la Cédric Masumbu de mien tous les jours la pesi mbote na ko pesa lisusu mbote belé ya maman Esther na pa na pesi mbote o ya na ko no so tamba na papa mo c'est la vie Mutu a payé $100, na mutu a payé conseil, payé $500. Et son mission le pan, le bac est important pour le comité a payé $500, mais tu vas comprendre. Donc il est à bon, il va tout de condamnable. Donc on a battu important madame, mademoiselle et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vandana bateau bazali ko pesa yo confiance bateau balingaka yo bateau ba considérer bateau ba mona ke importance na yo ezali na vie na bango bateau nyonso mona kufana na bango balakisaka yo que oza important te bamona koza montagne à tout moment ils peuvent te lâcher te jeter en l'air parce que bango bazokanisa bango baza tellement important yo za eloko te bato abongo papa faut ko tika kufana na bango parce que bako détruire eloko moko estime de soi na kati na yo pourquoi parce que na kati mitema na bango ya à chaque fois que la pour nous ça va causer le pire à nani ainsi de suite mais ça va accueillir au détruire ce que moni mutakadi c'est qu'il y a nzambe ya bomba na maman papa chrétien toi autant la ceux qui souffrent de vie na yo tambola beaucoup na parce que tu vas vivre parce qu'il y a un Dieu là-haut parce que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie c'est Dieu qui permet que certaines personnes entrent et sortent de ta vie et là la mutu souffre bozani bidela te bozala na kana moment boye et puis après kolonga ela mususu azaka corbeau nzamba o alesaka eli na désert webi eli ba corbeau bazala tout nzamba continue le mutu moko sungi pendant un certain moment yo po sungi pendant un certain moment et puis c'est fini là mususu kokuta na lisusu te na vie mususu akozala en permanence na vie na yo akozala kana yo po aza mutu aza na bondini yango na tala ki pasteur dala lobaki bo alobi nzamba sunga biso ba kosala ba choix malamu te ba kopona ko sélectionner ba nini ba entourer biso parce que ceux qui sont mal entourés ils ont pas si pour na yo évoluer ceux qui sont mal entourés ils ont pas si pour na yo okende liboso parce que l'entourage na yo ils ont déjà touché entourage na yo ezali sain ton entourage n'est pas sain quoi ton entourage n'est pas propre et quand péché évolue ba mso ba murmurer ba mso ba mabe mso akabelo azo murmurer moyen évoluer ezate
mais dès que tu te détaches okomona konzamba kofungola nzela mosusu yo moko kondima te ke biloko oyo banda konéglige wana obandi omona ngo neti yango te moto ekopesa vi mais pesi yo vi okamwa mwana mwasi mwana mobali ezala mayele eleka mingi tya mayele ovi okamwa vi eza kaka moko ngonga mwasi atambolaka na ngonga yeko mobali mpe atambolaka na ngonga mais ya mwasi ezalaka mokuse mingi alors tya mayele tya mokuna yango na place okomona nazongi na lisolo na biso ya lelo bozali komona kati ya baimage esalinga mpasi nakokomapesa te conseil wana parce que c'était aussi important parce que soki oza entouré bien bamakambo mosusu bajango ekokomela yo ndeko mwasi oyo bazali komona na baimage na kotiela bino foto na ye ya bien soki olingi ovivre mieux olingi ovivre bien na mokili ya lelo eya tala kaka direction moko tala nzela na yo tala nzambe oyo akopesa yo soki nzambe na napesi yo te olingi koloba te ke yo nde eza l'échec ya bato nyonso dans la vie on a tellement de choses qu'on rencontre na vie tomokutana na makambo ya ndenge nyonso makambo ya ndenge ebele tanto kokutana na oyo tanto kokutana na wana mais garde la foi ma soeur mon frère bajeune fille lelo tokomi somo surtout TikTok ozobomisa bajeune fille ebele omonaki moninga la mosusu asalaki video na voiture ya ye te bilamba la mosusu adefi biloko azwi soki wapi yo obeli motu olingi kaka okoma bongo nga mpe fona atambolaka na motuka bachallenge epola oyo bawasalisa bajeune fille na kati ya TikTok nga natunaka question moko na mipozaka ezalaka boye yo oyebisanga soki penge ezalaka na nini lakisa biso yango ya yo deja olakisi ça c'est dépend est-ce que ça y a yo de deux qui es-tu pour me dire de faire ce challenge là tu n'es pas obligé de faire un challenge nga na mituna kaka ntango sikoyo na osisa challenge api après ekopesanga nini soki na prouve oke ndako wana eza ya ngai na prouve ko mbeto wana eza ya ngai kiti wana eza ya ngai sala manger eza ya ngai motuka eza ya ngai ainsi de suite et puis après toi tu me donneras quoi est-ce qu'il y a un trophée après ça est-ce qu'il y a une récompense dédiée à tous ceux qui font du challenge bazala na récompense mona kati ya ndako batia oyo soki basilisi challenge bapesaka bango. Moi je suis pas obligée à suivre tous les challenges qui se font mais lingango kokite parce que elingi kolakisa que moi je suis suiviste c'est que quelque part naza sans personnalité moto asepeli asali challenge na ye mpo na ye eza sentiment na ye ndenge nini alingi akomisa yango ya ngai akomisa yango ya mokili mobimba juste olakisa boye tomona boye vérifie bien tu vas voir que toutes les dames oyo bazalaka réellement na babiloko oyo baza na mbongo aloba te akoya na tv te ya koexplike oya na tiktok te ya koyebisa yo ke ngani nazala na sombi parcelle ngani nazala na ndako ngani nazala na sali challenge x ou y ça se fait pas ezalaka kaka na bato oyo baparvenu bato bazwi na retard bato baa nango te babiso toya nango te na toyaka nde kotelema liboso mpona kolakisa na mwa video mpona mwa eloko boyekeno mona sa mpona tomeka kose créer une place au fond place babundelaka ngo te quand tu as une place bato bako respecter non pas parce que tu es passé sur TikTok faire quoi que ce soit mais parce que ozali na yango ndeko mwasi oyo bozali komona awa mwasi kitoko bozomona awa aza na kolwezi makambo ezosalama na kati ya kolwezi bandeko babolingo yango ekomi nini yango entre kolwezi kota ba este kuna bala basi bazwi liboma to nini semaine passée il y a 2 semaines presque chaque semaine, il y a une qui va tomber malade, une qui va devenir folle, et puis finalement, une qui va devenir folle, et puis finalement, nous sommes toujours côté la Canada, TikTok, aux monde, la souka, la vidéo, nous avons compétition à c'est pitoyable. oyo alingi maya kokuta yango na privé eza soma longoli bilamba nyonso na nzoto azotambola na katikati ya nzela. Et puis ce qui m'a encore choqué c'est que bana mibali bazofilme ye bazoyebisa ye aekarte makolo asala boye bango bazofilme mwana mwasi aya zipiki mwana mwasi oyo bilamba mama moko aya zipiki liputa bana mibali balongoli bazotinda ya ekarte itya makolo boye panza makolo ezomisa boye mpona bango bafilme
Ça, c'est quel genre d'homme? Aux gens, maman, à Boti, aux gens, comment tu peux te permettre de faire des pratiques comme ça? Moi, je suis inconscient, je suis liboma, je suis forcé à kangaye, pendant qu'elle était nue. Censure et zalaka, bien sûr, de suite, donc moi, si broyo capé na audio tantôt ndenge ye moko azobeta lisolo ya makambo asali asi ya liboma na ye azoloba azoexplike ke alingaki magistrat moko na kolinga oyo mwana mwasi alingaki magistrat nde kaka ezalaka magistrat aza na ye mpe marie na bongo mwana mwasi mpe andimi kobima na magistrat no sûrement aza na problème na mbongo nde na bongo mwana mwasi azwaki décision na ntango bazovanda na magistrat ye mpe alinga vivre lokola baninga magistrat aza na mbongo magistrat azokomisa ye te donc azopesa ye ndenge ye azokanisa te nde mwana mwasi azwaki décision ya kokende komona mwa nganga mpo apesa ye mwa eloko mpo aya nango atiela magistrat asombela ye mutuka asalela ye boye azokisela ye boye asalela ye amema ye oyo bafami balobaka amema ye anhaut amatisa ye anhaut amatisa ye likolo nde na bongo kozwakisi wake kozwakisi bozomona c'est une jeune fille, c'est une jeune aza mokolo pena te akozala peut-être na trentaine d'années ou moins que ça bato bayebi baolela bayoka pasi na motema nde na kati ya bakende kozwakisi wana awa bomona aza na ndako na bango te wana soki autaki avandaki na baninga na mama atelemi mpo akende kososoulage kapesi bamelaka soki otali na baimage oyo bomona parti moko bapanzi milai ntango ake kososoulage kozonga azozonga moninga akomi liboma wana eza version ya liboso abeti parce que ye moko azoloba histoire wana na monoko na ye azalaki mwasi ya magistrat wana azobima na magistrat ainsi de suite basusu balobi akendaki abimi na mobali na bar boîte moko apparemment mobali yango azalaki na mbongo nde babimi na ye na chambre na kati ya chambre ntango bavandi mwasi mobali aremarke ke mbongo na ye ebungi aremarke ke mbongo na ye ebungi atuni mwasi alobi nga na yo kaka nde toza na kati ya chambre ndenge nini mbongo na ngai ebungi olobi nini mwasi akati balai alobi ye te ayebisi yaya pardon soki ozwi mbongo na ngai zongisela ngai mbongo na ngai mwana mwasi alobi non azwi mbongo te mwana mobali ainsiste mwana mwasi alobi mpe kaka nieto moi j'ai pas pris ton argent j'ai pas touché à ton argent c'est comme ça que mwana mobali ayebisi c'est bon comme toi tu ne reconnais pas omoni ya bamilangi nayebisaki bino comme toi tu ne reconnais pas avoir touché à mon argent moi je veux faire ce que je veux faire alors c'est bon otenga azwi nanga mbongo na yo te obebika mwa mwasi soki adeside akosa pedire akokosa na degré moko kotikala kondima te mwana mwasi aboda baoforce siko ntango ebandi ntango ewuti kobanda na bar bazokanga yo mondi bazokanga oyebi mpeke mosu azwi liboma koma na force ya ndenge mosusu c'est comme ça que na kowanga na wana mwana mobali atiki na ye ayebisi ok c'est bon mwana mobali asimbi nzela akili mwana mwasi mpe atikali ntango atikali bongo abimi na bamasta na ye akemelisa bango afandi abandi komelisa bamasta na ye bameli un moment ayoki mposa kososoulage bazoseka bazomelaka ndenge ambiance ezalaka kitoko soki boomela booseka surtout soki masta nde moto abimisa mbongo oyo obimisa pena te ye moto asepeli mokolo wana asala bino plaisir alors azwi mbongo azwi mposa kososoulage akei kososoulage akei kososoulage mpona ndefete kaka alongoli kaka pantalon soki jupe directement moto ebouge ntango moto ebouge bato bazondima te ke moto nebouge bazotala bonini yango nini malaka masaosoki bakoletamaka bazosa azopanza biso kuna azolongola bilamba na ndenge nini bakende kotala bomona mwasi azwi liboma azodezaki deuxième version mais na monoko ya mwana mwasi ye moko alingaki magistrat na kolinga alingaki magistrat nde akendaki kosala kisi mpona kanga magistrat wana sikoyo soki asalaki moko to mibale nyonso mibale to mosusu to po asalaki nyonso mibale omoni kesangani esali retour wana yango mwana mwasi akomi boye na yango nazopesa tozomipesa conseil parce que na kati ya conseil biso moko po ete miteyaka mwana mwasi sepela na oyo oza nango mokili eza pasi na yebi certes la vie devient difficile du jour au lendemain mais kasi
okanisa te ke mobali moko oya kobongisa vie na yo mama aza te surtout susu mobali ya bato akosalaka yo eloko moko te bandeko ba bolingo akoyeba komaintenir yo na étape moko boye mokolo ya kokende osentir vide na ye akosalelaka yo jamais eloko oyo ekobongisa yo na vie baoyo mibali omonaka akoti na vie na yo aza na relation na ye asungi yo mpe ifo azala mobali moko aza na conscience makasi ayebi bon oyeba nzambe deya ntango ozotriche na yebi te so eza oyeba nzambe to eza nini mais eza na mibali mo baza na bamawa mosusu oyoka alingi yo aye korealize ye moke eloko na osala eza mabe nakonyokola mwasi na ngai te mona bato mpe na bomele leur tena ede ye azwa mapa bato la er moko na bana mona bango na tanga mobutu lelo namonaka bango suki lelo namonaka bango suki te baza rare lelo mwana mobali azoya na vie na yo aa na mwasi na ye ma azoya kodétruire yo davantage donc aye na vie na yo na mission moko ayeba kodescendre yo d'abord akolinga jamais oyeba kosala au commerce aede o évoluer kosala eloko moko ekopermettre yo soki ye aza te yo vivre akolinga ngo te c'est de 1 de 2 akolinga yo dépendaka na ye à jamais comme ça olandaka ye asakanaka na yo heure nyonso ayaka wana asakanaka na yo vérifie bien tu vas voir lelo ekoma kofonctionner bongo ou bien ake kozwa bakisi na ye misala na ye mabe aya kosalaka bapratique na nzoto na yo bana oyo akobanda koliaka ezala ya yo ya ye ya ndako azobombaka bakoma kosala mingi bapratique ya bongo kala nde ezalaka moto alingi deuxième femme oyomona mpe ke deuxième femme aza mpe na ntina ou bien azoede ye azotongele bandako azosalele babien azopermettre ye asala bacommerce azozwa bambongo azopesa ye ya lelo apesi yo $200 $500 yeba keke compte a rebours ezali azozela yo na tournant azozela yo na tournant bamibali ya lelo bakoma bongo sikoyo ntango yo osala calcul ya bongo olobi sikoyo okendekanga ye na ndaka nanga mpo aopesa te wana okanisi ke ozwi nano oriske nano vi na yo deja na kobima na ye. Ça c'est la première des choses. Aussi ici ozangi na olola likolo na ye et puis ya mibale ozelo côté ya miso toke risque ti panganga tango komi na 4 biloko wana vi na yo deja komi libanda ya ko kende ndako nganga te tika nyonso sambela nzambe aza capable de prendre soin na yo. Biso tokopesaka ba témoignage mokolo moko. Dieu est capable de prendre soin de toi du début jusqu'à la fin. Nzambe azali capable eloko moko te lekela nzambe ndeko na ngai ndeko mwasi ndimela ngai vie ya désordre vie ya oyo soki ndenge nini epesaka nango eloko te mibali wana bazalaka nani na mitema mabe ya mitema malamu baza mokie. La plupart ce sont des gens à mauvais cœur. Il va te maintenir na statut moko na position moko oyo yo dépendaka kaka na ye osengaka ye kaka soki oyebi seke nani asala commerce akopiaka yo te po ayebi ke okoma indépendant soki amoni koza susu makasi na commerce na eloko moko bon akozalaka jamais na kati ya makambo wana aonekabelako ba $200 ba $300 ba $50 ba $100 ayebi ke ntango apesi $50 wana azomesurer bien calcul ke ndenge eza wana akofutela ngo ndako esili akoya kosenga akofutela akosombela yango elamba esili kuta elamba kotokomisiza pasi mais tala ndenge azokonza vi na yo tala ndenge azosakana na bomoi na yo na temps na oyebi ke mpo na mwasi temps eza très précieux temps eza très précieux makozongo asakani nango na maboko lokola pate asilisi epuis yo sikoyo otikali kaka na étape wana ntango apere okenda longo na ville omoni mpe eloko moko ya malongo osali te omisa azali kofuta eloko ya ndako esuki nango mpe kaka na ndako donc mwa oyo ekolanda kutu kozala kapasité kofuta yango te pourquoi parce que asaleli yo eloko te ale moto abongo yo kolobaka alingaka yo moto abongo alingaka yo na eloko nini alingaka na eloko nini parce que ntango ya ye na bomoi na yo olamakisa abatisa asunga yo mata atiki kuna badifficulté na baniongo na baproblème peut-être ozokokata kofuta ndako wana te en quoi tu es indépendante ma femme debout indépendante association na nga kombo nango femme debout indépendante boyeba te c'est comme ça que ça se passe ndeko baboli ezalaka bongo alors ozwa mayele observe motu wana oyo ezoprétendre kovanda na ye otala soki vi na ozomemela ngo na nzela nini nadingi koloba te ke nazo encourager bafille bakende kozalaka ba deuxième bureau sur banane parce que je suis pas d'accord avec ça parce que loyenge ya vie eponi na biso mpe na makambo mosusu mais ntango oyo kovanda oyo kose ressaisir ocomprendre ka c'était des bêtises nafana nanga na moto azoluka na ye toluka leso malema parce que à la fin nazongi nanga na étape initiale nanga nanga lelo
nasalaki na nani oyo nazalaki na oyo nazalaki na oyo namonike nasalelanga mpe eloko te alors na fana na fanda na yo ma soeur biloko nyonso ezomona mokili oyo soki otravaille obose dur okozwa na yango basombaka motuka motu nde asombaka motuka motu nde asombaka motuka motu nde asombaka bilamba motu nde afutaka bavoyage. Moi j'adore voyager ndenge nazalaka boye nafuta bavoyage nanga moko na bose na zwi mbongo nanga nasalisi nafuti voyage nanga nake place bonaki kotala soki mpo ozwi bese yo moko oyebi ke te nini natravaille ti sikoyo bese eza kote eza boye sava c'est bon akosala boye. Jeune fille ya lelo akomi na motema tama motema moto amoni moninga na tiktok oyebi kota azoli mbongo te ndenge nini asaleli te bamisusu epi kisi fo koyeba esimbaka pa mikoso te pa bamisusu kisi esimbaka pa misusu kisi esimbaka te yo okende osimbi meme kisi ke ye azo évolue mais yo okufi ozwi libomo ozo comprendre. Donc zala kaka yo batela kondima na yo boss dur na musala na nzamba kopambola la musu mobali o nzamba lingaki apesa yo azalaki ya malonga peut-être kaza siko ne loko te mais dans 5-10 ans peut-être kaza mutu munene kotambola mutu mulimba na yo okoyeba oza ya yo oza ile TikTok ndingo ndingi ozi binga mobali abaki jamais ko postaka yo jamais ko postaka yo jamais bokosala kana yo vidéo. Donc tala ba restriction belé okomi lokola kizengi niko boye ba souci ka yo ka nde mutu koyeba ko gérer ye kuna vaine na mwasi na ye a fêter na péter champagne na sa makamna na ye yo kuna yo fandi ozokanga ba sentiment na yo po ye aza tellement jaloux puis batabo bazaka ba jaloux moko alingi ata okosola te otambola na mutu to zala na batu te ozala ka yo moko malheureuse et puis siko ye kuna na deuxième na première vie na ye azo vivre normalement yo kuna azokengela wana libusu okobouger te kosala eloko te au moins te kosa esclave ozomona te parce que jamais kopostaka ye lokola chéri na yo loba maloba kitoko te na Facebook osalaka moto yo koyeba ba sentiment makambo yo ndenge ezalaka te mais ye aombe vivre vie na ye aoposte mwasi na ye bana na ye vie na ye yo sikoyo na yo na compte na yo yo za wana fo kanga ba sentiment na yo bombango na motema ata ba master no koko soya na bango te soko bino ni ngambu soko tunda yo obela tension au perdre que tu perds la tête quoi. Lui il s'en fout, il fait sa vie quoi. Il fait sa vie avec sa femme, avec ses enfants. Mais yo sikoyo yo vie na yo zani batu banoka mwaka akozalaka boye mais ozala na mobali yango aza fictif ozala na mobali yango amona na raté ozala na mobali ainsi de suite vraiment siko komi na bapo wana mon faux vanda kokanisaka oyeba kote nini ozokende nini ozosala ndeko mwasi ça sert pas ata mobali yango kangaki lelo mibali misusu bakanga makalakisi te po molimo na yo eza makasi nini ekosimba te atosalikisa nini okozwa nango ye te babiso bakisi ezala biso te atosali ndenge nekofina sama yo bimi ekosimba te po ezalaka te siko tala nini ezi libongo ta ndenge okomi perte ya famille mobimba la mosu bafuteli baminerval mama azwi ntango akotangisa yo eduke yo mais ko olandaka bamasta moko bakumbaki yo na baloyenge to bilulalula na yo moko place ememi yo lelo tala ndenge okomi tala vino ndenge ekomi nzambe ayoka mawa asimba mitema ya bana basi surtout basi tobungi nzela tobebi tokomi eloko te tokomi tina te tokomi na réflexion moko donc ya mbango soki kindoki ezotambola na ozotambola na réseaux sociaux yango ezoza kaka basi ezoza mibali te. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec les filles nini ezoleka na bana basi bilandalanda TikTok oso kolande ngo kokufa na susi okovanda ozotala babiso ozokanisa abonga na ye te eza réseaux sociaux basarrangeaka pour venir passer comme ça babonga te azalaka na bapasi alelaka nyokamaka azangaka mama nyonso oyo mpo vivaka ne kazala na ye soki mpo osali kaka effort osali effort te osali mpe kaka basystème kaka lokola ye mpe kaka ofentaka mpe kaka na internet okofente na ye ya bidefa defa mpe bazali ya lokuta mpe bazali au fond kotala mpe bwazani mpe na eloko moko te aza na au fond aza na eloko te lokuta du début jusqu'à la fin mensonge osombela mpe eza nini una poto soki wapi ata awa Turquie kama tosunga biso na baza na poto kitana kitana biso na kana Turquie biso na Turquie biso na Dubai biso poto na ka kuna biso sombi ya sanga pe na kosomba ka ya sanga na lati ngo pe ka ndenge moko alors zala malembe somba malembe kende kimia loli
malembe okokoma na yo okende na yo mbangu te moto na motu apambolama selo tant oyo nzambe apesa mpona yo soki yo okei na badésordre wana mama obela liboma ekokoma bo natiki bino moko boyoka ndenge mwana mwasi azotemane bao bayebi swahili bayoka bafongola matoi bayoka bango bakomprendre makambo mwana mwasi azobeta comme lisolo du début jusqu'à la fin azosolola azobeta masolo ya magistrat et tout awa liboma ebandi na épargne bino badetail ya bavideo mosusu mpo eza somo esika wapi alongoli bilamba kati forme molingo azotambola bongo na balabala bongo pena ya bongo na balabala nayoki pasi ya libota na ye nayoki pasi ya mama aboti mwana akolisi mwana ti jeune fille ya modèle oyo po aya kosuka boye ça fait trop mal alors botala baimage bino moko bosavoure image surtout bosavoure bino moko botala kaka image boyoka ndenge nini mokili ekomi mpona bafille ete ya biso tanto tozomona baninga nini baokoma nini bazokufa ete ya biso nganga okuta ozwa eza na ntango na epuis yebaka ke na mokili biso nyonso tokozwaka te na mokili bato nyonso bakozwaka ndenge moko te yara de ceux qui auront beaucoup moyen yango moko esalaka beauté ya vie eza bongo misu bakozwa mokie misu bazwi ebele misu bazwi te ya ndenge ya mabe bamampasi bazali parce que nzambe asala mokili bongo bato nyonso bakozala na même level te bato nyonso bakozala na même force te oyo ya yo sepela na bonheur ne peut-être que ye azwi elamba azwi nini mais eloko ezozanga ye yo oza nango même si alataka bilamba abomaka forme etusala aza na bana te mais yo nzambe apesi yo bana oza nao na bilamba ya normal nzambe asalaka équilibre bongo na vie mosusu kuna komona etala ebele ya bana azangi elamba mosusu komona etala ebele ya mbongo mais esengo eza te bonheur eza te mobali azalaka te akendaka kaka ye akoma nitelengani akoma na ye kokeluka esengo libanda po na kati ya ndako yango nyonso ezali me wapi esengo ya solo motema na ye ezozwa kimia te motema na ye ezozwa esengo te donc yeba komeka koobserve na kati ya vie na yo eloko nini oyo eza ya important oyo nzambe azosalela yo oyo okoki kosaproche nango mpona orendre ye grâce nde na batika orendre ye grâce eza lokolo oyebisa nzambe asala lisusu eza lokolo ozoyebisa nzambe asala lisusu kasi yeba kozwa baparti ya malamu ya vie na yo pour dire merci à Dieu okomona ke vie na yo ekende simplement et dignement mais soki yo oza wana kaka se plaindre omoni baninga balati obandi kose plaindre tu ne sais pas valoriser, tu ne sais pas déceler ce que Dieu fait de bon dans ta vie. C'est incroyable. On sera malheureux toute ta vie parce que tu ne sais pas créer ton bonheur dans toi-même. Tu cherches le bonheur ailleurs. Quand tu cherches le bonheur ailleurs, tu es perdu. Cherche ton bonheur dans le milieu naïo. Cherche le bonheur naïo. Cherche le bonheur naïo dans l'entourage naïo. Dans mon qui on a apprécié. Bimisa bonheur na kati. C'est la meilleure des choses pour naïo. Chez Gekou ta télé mina ndila zola la libana. Azo bi nazo sepela. Boni boni na kati ndako. Oliaka omelaka. Nazo lingayo. Ce qui magistrat na linga qui sont ici. Comment est-ce que tu peux maintenant chercher à vouloir amadouer la personne pour la abanda couper sur ce tas qu'on a été à comment kaka nayo. Même nzamba d'accord na yo. Te ndeko mwasi. Ndeko mwasi sika pe fani. Yo mutokanga mobala bato na kisi mama fongola ye mukole ko yimbela yo to filmer pe ka boy to ko lekisa histoire na internet. Kuna lelo na suka awa. Atiki bino moko boye ba ko savu, boye ba ko savuete, boye ba ko observer, boye ba ko tala pe bo tirer ba leçon na oyo komeni mona mwasi oyo. Na makambo ye moko azolo ba na Swahili. Awo senga ba fongola ye. Ba boye ko fongola parce que ba paga ezaki makasi. Botika, botala, obenga nzambe, ekoleko ni mabe, ekoleko ni ya kobeba. Soko bangi nzambe ti aya, ebite le ni otika osana mokili. Ngai na koni ngai, baza na ngai ankolo. Otika la mama. Obosa na te ko s'abonner na chaîne oyo kuna oyo azomi na nzela, azomi sika. Ba information qui peut ko ba émission bien, ali ko se préparer pesa ni koya. Merci à vous. Imagine na kwa ni kubaya. Unaweza peka binini jo utalamba utakuwa na shida sana fika na hapo utaanza kula kula mango sana unavula iPhone 12 Pro vraiment donc ce que tu veux place la ninga ati mono libanda parce que mkono kwa si azobenga faut que c'est notre banda pardon hein pour mono libanda parce que baba de mai pardon wasida kuye bino wasida je suis pas jina wenye report unaresimia voilà unifungule kama unakula kama napata iPhone bebe Beba,
Unakuwa majimu sana, unakuwa majimu. Hii majimu ndio kutuma kule ni kubaya. Unaweza peka binini? Jo utaliamba, utakuwa majimu sana kufika na hapo utaanza kula kula mango sana. Unavula. iPhone 12 Pro. Wewe usipewe plaka ya nyinga hadi mwana libanda. Basi mkono kwa si azobenga. Hapo sisi not banda. Pardon. Kwa mwana libanda basi tumai pardon. Wasida kuye. Mimi wasida. Sio kwa jina wenyewe kwanza. Tunaresimia. Unifungule kama. Tunaresimia. Kula kama napata iPhone. Bebe. Mbona boya kwa Papa, mtinge makao wewe kwa msikiti play. Wale perike. Leta perike yangu. Beba yo hii, beba. Vala taa hivi. Kwa nje ndio kwa Unakuwa majimu sana, unakuwa majimu. Hii majimu ndio kutuma kule ni kubaya. Unaweza peka binini? Jo utaliamba, utakuwa majimu sana kufika na hapo utaanza kula kula mango sana. Unavula. iPhone 12 Pro. wewe usipewe plaka ya nyinga hadi mwana libanda. Basi mkono kwa si azobenga. Hapo sisi not banda. Pardon. Kwa mwana libanda basi tumai pardon. Wasida kuye. Mimi wasida. Sio kwa jina wenyewe kwanza. Tunaresimia. Unifungule kama. Tunaresimia. Kula kama napata iPhone. Bebe. Mbona boya kwa Papa, mtinge makao wewe kwa msikiti play. Wale perike. Leta perike yangu. Beba yo hii, beba. Vala taa hivi. kwa nje ndio kwa Unakuwa majimu sana, unakuwa majimu. Hii majimu ndio kutuma kule ni kubaya. Unaweza peka binini? Jo utaliamba, utakuwa majimu sana kufika na hapo utaanza kula kula mango sana. Unavula. iPhone 12 Pro. wewe usipewe plaka ya nyinga hadi mwana libanda. Basi mkono kwa si azobenga. Hapo sisi not banda. Pardon. Kwa mwana libanda basi tumai pardon. Wasida kuye. Mimi wasida. Sio kwa jina wenyewe kwanza. Tunaresimia. Unifungule kama. Tunaresimia. Kula kama napata iPhone. Bebe. Mbona boya kwa Papa, mtinge makao wewe kwa msikiti play. Wale perike. Leta perike yangu. Beba yo hii, beba. Vala taa hivi. kwa nje ndio kwa